inutile. Ce qu'il fallait que nous ayons maillot à Paris Saint-Germain, et tali fali. Et le sujet era. Era qui dit, faire il faut tika kolanda fali. Il faut en vision naie. Nous allons comprendre des thèmes. Côté on a penago, au sumbi penana nganda donc zéro. Aujourd'hui zéro JDT. 0 0 0. Très chers internautes, vous qui nous suivez de partout, merci. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets. Tomoni Maman Niki Aleki, dans les médias, il a parlé de Ferré concernant Concert à Betagi. J'avais déjà fait une émission concernant cela. Nous allons parler aussi à Nabato Bazolo, n'importe quoi, toujours pour l'habillement et Ferré Gola. Et puis nous allons parler de quelques sujets. Décoration, il y a chef de l'État vis-à-vis à Fali Poupa, nous allons vraiment le parler. Alors, je vais parler premièrement de Manick de John. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces gens commencent à critiquer Ferré Gola. Pour moi, je n'arrive pas à le comprendre. Ferré Gola n'est pas la première personne qui a presté déjà dans le stade. Non, il est à Qatar en l'an 2022. Et je pense que nous avions suivi Maître Gims Ndenge à Betina Qatar. Alati elamba oyoye alingi. Alati elamba oyoye alingi. Si on a comprendre tes débats oya critique ya Ferré ezo utawapi. Donc vraiment je suis tellement na lobby il faut na expliquer les choses. J'avais fait déjà une émission. Choix ya habillement ezo dépendre na artiste yemoko à moins que ceux qui va imposer. Bon, tout le monde Maître Gims, alati elamba. D'abord, batu nyons tu ba presta ki ba Davido tout le monde. Ba lati bilamba oyo balingi pourquoi ce que commis problème ya Ferré et comme makaka le kambu moko ndire donc ya Congo mobimba. Pourquoi vous voulez tuer cet homme? Pourquoi bolingi bo éliminer garçon oyo? Nyons azo ça les alaka kaka mabe et pain. Na yebite. Nyonso Ferré Gola sans les alaka kamabe. Et là, on n'arrive pas à comprendre c'est quoi au juste. Depuis la banda carrière, toujours, il y a des gens qui suivent toujours ce type. Il y a des gens qui critiquent toujours Ferré. Mais critique en groupe, on n'arrive pas à les comprendre. Donc pour ça, j'ai vite compris que naïbité Ferré Gola a comment naïbité nini oyo Ferré Gola sala. Donc il faut Ferré Gola yebisa biso nini oya sala. Na musique oyo po akoma boye. Tout ce que Ferré Gola fait, ezalaka mabe. Ezalaka kaka mabe nyonso ezalaka mabe. Asala bolingite, azongisa bolingite. J'ai suivi même Era Ramsès. J'ai tellement d'estime na garçon Anna. Il est tellement sage, un télo et puis voilà, un homme très posé. Mais Ferré Gola beti stade naye a presté, mais Era a commis kolobela entourage à Ferré. Ti a koti na trésor congolo. Mais trésor congolo à Kinshasa, trésor congolo à Kinshasa, ce qu'il y a trésor congolais comme qui wapi. Ya on a comprendre te, mutu nyonso ko landa Ferré, mais après et comme akoma kaka ennemi à Ferré na yeba eloko na yeba te même na ba chronifuati ba chroniqueur et tout. Je suis désolé de dire ça, même les chroniqueurs, vous allez remarquer chroniqueur muso kolanda Ferré pose ba nombre d'abonnés mais après ceux qui va abonner ba comme belé kaka ya komi ko finga Ferré. Ce qu'on a zo comprendre te Ferré ngo asala nini. Donc j'ai vraiment besoin de réponse Ferré Gola sala nini na musique congolaise. Est-ce que a existé les sous-soutés? Manick de John a lobby n'importe quoi. Total a sous Manick de John. Comme ça, Tokozonga. Lui, il stresse tout le temps. C'est un gars qui stresse tout le temps. Azrana moral na CT. Et puis, ma bureau a fait vraiment. Faire changer ma bureau. Tu vas changer ma bureau. Pour son bureau. Suivi Manick de John, on a critiqué pour l'habillement à faire. Yangon a la kisaki, Maître Gims n'a l'attaqué. Et puis, ce n'est pas seulement dans l'an 2022. Même aux États-Unis, tant que bêta na bango na break na bango na batang na bango ya repos, muto alataka ba varé zazate et puis wane zalaki match amical
Match amical, bakoki kotia jamais podium. On n'a pas besoin ya kotia podium. A presté très bien. Bino bozolo bao public ezo bengana fere. Et ce qui public te siko pourquoi ba montage wana ya buzoba. Nazalaiki kutu na lisolo ya Trésor Congolo. Era à côté ici Trésor Congolo na makambo oyo etali même paye. Yaza na Kinshasa ba Picasso mutu baza na Belgique bangonde fois tuna. Soki eza pona biema lokuta. Abiyema kutu te parce que na lakisi bino maître Gims. Abetaka concert na ye na bilamba na ye. Ana tina kolata mayo ya nini te? Ana tina kolata mayo ya mboka te? Mboka boko bongisa te alata mayo ya mboka. Donc débat on a kutu to tika ngo eza débat moko inutile. Inutile. Ce qu'il fallait que nous maillot à Paris Saint-Germain, etali fali. Et puis plus loin, kaka nazongeli su sija erango. Kaka era azoloba nazongeli su sija era. Era qui dit faire il faut tika kolanda fali. Il faut en vision na ye. Ngana comprendre des thèmes. Oh. À l'étant tango ba wera bazobeta na JB. Soki wera beti Olympia, nani musoki nani abeti Zenith, moko ke ne beta Olympia. C'était comme ça. Et puis à zongeli pesalo muninga beti. Est-ce que comment se fait-il que era olobake faire azolanda fali? Akolanda fali par rapport à quoi? Tango ke ko beta na Genève kuna arena. Alanda ki fali? Na ebite ozolingo sepelisa nani? Nazoloba mais je demande à toute personne de supporter garçon oyo. De supporter Ferre parce que tout ce que Ferre fait est ma bepona batu. Il faut tout le belayer. On doit parler de ces messieurs. Je trouve ça bizarre, vraiment bizarre. Era obimi penzolo ba Ferre alandaka fali. Na UNG Arena alandaki elisusu. Oh fallait sauter ba niveau. Fallait sauter à niveau. J'ai suivi même ma sœur Abandolo Bango. Fallait sauter à niveau. Fallait donc te kokanise na mutute. Mais non, mais s'il te plaît, que sauter à niveau de nini. Surtout il fallait sauter à niveau. Mais bon, expliquer nganan. Ba niveau nini fallait sauter. Parce que le lot pena to ko betango kaka makambuku tu ya to na lobby fallait absorber à niveau et place nini. Place nini oyo fallait sauter à niveau. Bon, expliquer. Ba niveau fallait sauter. Faire rendenga za wana. Mais d'abord, toza na 195 pays dans le monde. Alors to bana siko ko cité. Fallait abeta wapi? Na Côte d'Ivoire, na Cameroun, wapi susu, Gabon, abeta na Israël, abeta wapi? Abeta na Libye. Nazo boye bisangana no parce que ya sauta ba niveau. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, faire abeta en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Gabon, faire abeta en Gabon. Ceux qui sont en France, faire abeta en France. Ceux qui sont en Espagne, kuta abeta. Donc na Russie pe abeta te yé na ni yé fali. Ce que bo expliquer ngana ba niveau oyo fali a sauta ya nini. Fali numéro 1 par rapport à nini. Ya ba trophée musique oyo balu. O papa oyo mbalobe za lisango. To comparer na wana siko na koyemba non parce que ce sont des chanteurs. To comparer bango na koyemba. Ba niveau oyo fallait sauter ya nini. Soki za pona ba pays toza na 195 pays na mokili oyo. Siko total la siko yo ba niveau oyo ya sauter yango na tuni abeta déjà na Liban. Soki abeta te a sauter te. Abeta wapi susu? Na États-Unis, oui, pour faire pas beta na États-Unis. Na Moscou non abeta te. Siko ba niveau oyo bino bolobela ka sauter ba niveau. Eza nini bo mekana ko expliquer yango. Ba niveau ngo eza nini au fallait sauter parce que je n'ai pas de réponse à donner. N'a pas réponse hein. Fallait sauter ba niveau, fallait sauter ba niveau, fallait sauter abedi double stade de France. Mais na lobby na double stade de France na moni ata sponsor moko te. Ata sponsor moko na stade de France na moni te. Doto ko tango bulu yeke na ko beta kaka bongo kino ko silisa. Stade de France a bêti, tout le monde est là comme mon côté. Sponsor mon côté 0-0. Cela veut dire, c'est le gouvernement qui te paye aide. Gouvernement qui te fout bon. Alloué premier jour et puis gouvernement alloué sur le deuxième jour pour y aller kaka na tapis. Aller kaka na tapis rouge. Il n'avait pas de producteur et l'autre côté.
comment un producteur a faire jouer Ndoule, sponsorisé à la tête ou aider. Donc cela veut dire, gouvernement Mtasunga qui est, surtout que le gouvernement de Kinshasa est un gouvernement de warrior. Donc baza même pas na honte ya ko benga gouvernement na bango ya ba warrior. Honte ezate. Et bon on peut foutre les stades. Et que ça a problème te. Et que ça a problème. Tout le monde regrette. Na landi même Fataki. Tout mekana ko tala Fataki. Regret. Faire ango asala nini. Asa congolais te. Asa congolais te. Abetis nini na ye prestation na ye so ya quelques minutes. Problème ezanini. Réseaux sociaux, donc mututu kofinga kaka la même personne. Mutunions tout kofinga la même personne. Boye bisanga nanu, to landana nu fataki mbala comme ça to ozonga na biso. Merci. Botia collection. Depuis na bitumba trop faire ça bitumba trop. Ah ouais. Faire bat ba bundisi trop. Et pour nani? Pour na voir na ye. Ma belle fait à Ranzamba pesa voix kitoko. Moi le bat ba jaloux na ye pour na voir. Mais voir wa mission sur ça na honte. Te ne morte. Ah. Te faire avec bon la voix. Na ba voix. Ah ouais. J'y peux écouter ma voix ya faire bien monter. Bon c'est là tu m'as bien. Non, là tu bien. C'est à part jalousie faire voilà tu m'as bien. Là tu bien, là tu complète Gucci. Ah m'ta bongi boy. Hein? Ba bien bilamba terrain te comme. Oh, bilamba terrain te tout le monde na basar américain na terrain ba betara pièce. Abeti ne pièce. Bon moi nga ala taka varer roi fali boule na bango. Ah ouais. Tout ça bien. Faire ma bilamba kolona nga. Faire abandola ta reine tanga. Faire à combattre. Je pense qu'on a suivi Fataki Mbala. Tolandi quand même Fataki. C'est regrettable. Et puis tout le monde regrette. La plupart des personnes bazo regretter. Faire un talent moko mais bato na faut protéger bango. Mais comment tu peux protéger bato te? Tu peux protéger bato yo tendeni. Siko bato loko la biso to lo baté. Bato loko la biso to lo baté. Non. Tu peux continuer ko loba. Il faut tout le bas parce que c'est normalité. C'est normalité. Au lieu de soutenir, tu comment qu'on finga na réseau. Abet mabe nini faire asali wana na stade. Nini ya mabe asali alati kitoko. Alati kitoko à se présenter le la star. Abeti musique n'est pas abimi. Mais na sime comme insulte. Tout le monde en parle. Donc, je n'ai comprendre que faire rendre actualité na simanaye. Pour batunaye baza virtuel te, ba monanaka. Non, ba monanaka. Et puis, to ke tozonga. Muto ko interpréter de wendo tina se. Et c'est lui. De wendo tina se zalaka ye, mutu mususu te ezalaka ye. Ezalaka ye mutu mususu te po azolia lisango. C'est normal, tout bazala contre presque les musiciens bazala contre. Voilà. Et j'ai encore à dire à propos de JDT Moulopoué. On a suivi JDT Moulopoué faire un peu ça qui est pouce, coup de pouce. Tolana JDT Moulopoué faire aya à Boakambela pour soutenir. Mais je pense que c'était hier, j'ai suivi. J'ai détaillé que petit onani, mignon Abraham, a finga à faire boutou moi, a critiqué à faire boutou moi. To landana no moi extrait à moukier. Et bon otozonga sus. Ya Jackie. Rendez-vous le 13. Pour fêter anniversaire, dans tout au Sahara, les 13 jours. Les 13. Vous voyez Bélé, avec Mignon et Morazana. Ponta de Lassa. Vois ça. Il y a un retombe. Si tu te vois par ailleurs, tu as le pôle moment. Il y a Willy Mousseni. L'amitié profitable. Je pense qu'on a suivi Mignon Abraham. Il y a finga ka faire boutou moi. Il y a manka ka faire respect.
Faire azali responsable na bana. Ko manquer respect kaka bongo yangote. Mais na moni JDT azo senga sous force na Minu Abraham. Eza nango mabete. Mais quand même tant boyebi ke bozalaka ba pire na faire. J'espère que vous comprenez la réalité penenge zalaka. Yoko senga nani Minu Abraham aide au moment que faire passer giwana. Faire azo peser, a kotondi sa bord na yo wana kaka na bagoloa. Yoko kende koto wana te. Donc côté on a penako o sumbi penana nganda donc zéro. Aujourd'hui zéro JDT. 0 et c'est regrettable. So musique yango bozana ngoka boy. Okoyebi sabatute ke yoza ouvert d'esprit. Non, okoyebi sabatute oyebi bato ba inaka fere, oyebi pe bato ba na fere. Mais lokolo ngosala ngona nko kende nango ka bongo ngana zo ko boka mbela bagoloa bo kende na bino na concert à JDT. Bo kende na bino na concert na yete. Fo mutu. Donc on a vu hein ba décoraki nani Fally Ipupa. Ba décoraki mais moi je pose juste une question. Critère nini esali ke ba décorer ye. Critère nini naza congolais lokola congolais nyonso. Critère nini o esali ke ba décorer ye. Critère nini. Bato yo ba yebi masolo ya ba décoration. Boko melanga na ces critères nini o esali ba décorer Fally Ipupa. Po muto azantima na likambone azana yete po eko changer na ngwe loko te eza po na ye na libota na ye na bana na ye. Donc nous on s'en fout mais na tuniga critère eza nini au président de la République Fachi Beton que j'aime. On a lingara trop critère eza nini. Est-ce que président de la République asalika moi sentiment na ye po sepelisa ye to nini. Na niveau wana te yango nazo tuna critère eza nini. Pour muto beti des stades. Pour muto beti nini stade de France. Pour na muto beti stade de France. Maître Gim sabeta kiango. Bo pesa ye nini wana te. Non. Bonora e bongo te. Bozo bengi se gouvernement mobimba bafandi wana. Gouvernement mobimbe fandi wana. E fandi. Ba fanfare peso beta. Pourquoi muto beti stade oyo? Nga nazoka mwa Fachi Beton tolingako trop Fachi Beton pona nga zalaka ka seko na seko ti mutu wana akufa soka kufi te kolongwana nu te kutu na changer ngo nanu nazo comprendre te Fachi Beton nini sali eza nini po mutu bete Stade de France yango fo bo décorer bongo double médaille. Donc, je rêve, Pachi, président. Nazo rêvé, président de la République, nazo rêvé. Je rêve. Critère nini. Oyo pesele ba médaille mi ba les critères nini. Naza nanga jaloux na mutute, mais nazo lo baka critère nini. Ah! Critère nini. Pour na de martyr. Soko tche faire, foute la faire 2 jours. Ago niatango pe asilisiango tondisiango. Pesa faire 2 jours, futaka ndebo futeli Fachi, ndebo futeli nani soki Fally. Faire akoniatango. Faire akoniatango pe 2 jours. Même Kofi akoniatango. Parce que communauté ozaki na kata Stade de France, c'est une communauté africaine. Communauté africaine. Kota Caraïbe kutu mwa mukie kaka parce que bango to bazaka to sangana. Critères eza nini po beti des stades. Maître Gim sabeta kiango avant plein. Oya Fally kutu ba modèle ki ba dimnoa ki yango kutu. Bo pese double médaille. Nazo comprendre te. Nazo ti lelo elekela kanga mabe. Ezo lekelanga critères eza nini bo expliquer biso. O asota ba niveau nini fallait asota. Ba pays nion surtout fallait abetaka. Faire abetaka na ba pays wana siko niveau ezaka nini. Ozolo bana ba trophée sont de mérite. Sont de mérite. Ezaka ba mérite. Ezaka ba mérite na kolobelango ko tute oh disque d'or nini, c'est quoi? Disque d'or nini. Disque d'or nini. Médaille ba pesi ba décorer wana. Faire azanango ya ba fan nene na motema. Bafane na motema na mona donc
cortège penza gouvernement mobimbe ko fonde la batu bazo beta ba fanfare pour ba décorer pour abeti stade des martyrs. Président avec beaucoup de respect. Photo lo belango koka moi. Et même Mobutu à l'époque a osale lango te. Kabila oyo soki nani oyo Kabila abenga bango tout sala cérémonie pour na bango tout. Mais ça de France oyo bino moko bo organiser. Présent na suki wana na lembi na baye kutu bye bye. Bye bye.